Matalana, oh, il reste qu'à ça. Regardez ce qui va se passer. Ok, merci. Donc, il n'est pas ma fille, ou ma passer le ballon à bango. On a tous raison. Ce que vous l'endanga à aboué. Combo nayo, âge, et puis raison au passer le ballon. Combo nanga Daphné, nazana 21 ans. Na pasoli ballon nanga po kutali boye a belom a kitoko pinza. Sauf que mi bali au bazana ba lox avec moi et simba kate. Mandale oti lobby. Et puis, métier chauffeur un homme habité. Mais la plupart des chauffeurs boivent ba vrai ndumba. Ngasko na zazu a makas. Nalinga te jonanga oke moi libanda et simba te banda le oti lobby ngo pour nous éviter li bakum pasoli ballon. Merci. Azaba jaraba solingaka. Elongi ça va. Mais taille. Yete. Taille salinini. Lingiote. Muki. To linga. Là muki, soit il mosa muki besimba. Muki nangeza bien makas papa. Leka. Merci. Pourquoi combo nayo âge et puis raison au passer le ballon. Comme on a un Nerija Nazana 23 ans, on a passé le ballon parce que votre koloba alinga basa mikete, on a zamuke, azamulai loko ngai. Donc na aspect physique, il y a qui marche nango et azo lenga. C'est comme si azana confiance na yete, azape la douceur mo be na omoni lai. Donc simbate par rapport à bon. Merci. Azaba jaraba solingaka. Poni yete. Ne longi yete. Ok, merci. To pusana boy. To koki kozo combo na yo, âge na raison passer le ballon. Comme na manda na za 24 ans. Puna vuma bagu ya mi bai na ngaka. Iza yete. Na ngamba za vuma tromeste. Aza mke makasi. Bongo vuma ya ndinga de. Merci. Azali bajara basolingaka. Ayete. Poni yete. Akati wasuki buwa tiba tense buwa. Il est look na linga. Même maman biso lingate, moi c'est maman bino, mata maman bino. Et simbate. Yete. Merci. To pusana boy. To ko iko za combo na yo, âge na raison au passer le ballon na. Raissa, naza 20 ans. Azambuke naza mukie, alinga basa mikiete. Moi je kiffe pas le gars mikie. Voilà. Un peu ça mais côté à ça là ka chauffeur, on peut pas dénigrer une personne koloba pourquoi exemple ça naï. Je peux pas venir dans le bac. Non, nalinga za chauffeur té. On sait pas l'avenir, on sait pas qu'est-ce qui attend. Bah ça n'est bien mais nazamukie ozabukie ekosimbati. Merci. Et bon kasi ponayo azaba go lingaka. Yemo rappelle ces réponses té. Ati. Namula ibo mukibu yete. Domi saba ni machombe. Ah. Ngani na moza munene musunife mama spina est-ce que puis c'est tondi. Visage pesa bien. Là ninga bon pour ngani trop de calé. So bien visage bien, je suis belle monsieur. Wana yumoko. Ngaite. OK. Merci. Toi ko za combo na yo âge na raison passer le ballon. Combo nanga Rima nazana 22 ans. Kokota na sepelani vraiment. Il est beau et tout. Ndeka na linga kama mlai mukika ndetsinga c'est bon. Mais eloko na passer le ballon tant bando tune ba question façon de répondre na yebe déjà que ayi ko finga basi. On a passer le ballon. Merci. Et bon kasi ponayo. Azali ba gu ya basi yo sepela na bango. Ti. Wani yete. Amuki longi pe et c'est pas simate. Merci. To koki ko zo combo na yo âge na raison pasoli. Combo na Judith na 24 ans. Na pasoli ballon po ala kuna ngati ngamba nkete. Ici ko kata suki na arne wana et pas na biso vraiment logique ya makasi et lekate. Merci. Aza ba gu ya basolingaka. Moi c'est une sika bona maputa moi teke naza femme africaine simbate on a manifesté qui femme ngali ce qui nga basi balata trop sexy ndeti biso na carré na ndam na biso elekate donc tema naza femme fona se manifester ko la femme dans le sexy te molati bien en plus naza maman na elateli na ye na suki na arni donc ngali na bala masi mukebo na mbeti biso so miketo okwea et so bine lambo kosi te nabi elamba te nabi mukie ngali ngaka mobali ya masi yo za mukie bébé donc olekate karo pa mama biso orbo pelo mai mama yo lati na bien toke na biso boy toke nde boy combo na yo âge na raison au passer le ballon combo na ngarit na 25 ans d'âge na passer le ballon nga po ama bete
sope ndeni te soki fami nanga so nga alingi mobali moto akoimpose nga aza te mpo na nzoto nanga siko napasoli bano parce que a chauffeur de de a mokie nakoka nanga te nakoka vraimen te chauffeur bavrai bandumba. Merci. E bongo ye soki aleki na nzela na yo nga mona ebeleni ya koti ya micheki chauffeur nyonso aboya yango nga mona yebaki me nakoboya mosala naboyaki nakoboya mosala nanga te me kotanga mpe moto akondima na chauffeur te moto aboya nde me nakoboya mosala nanga te aza baguno na tai mwa elongi kete me na tai mwa sava me elongi kete. Merci. Toleka boye kombo na yo âge na yo na raison opasoli ballon. Kombo nanga Pati na 21 ans na pasoli ballon parce que aza mokie et na mbala mokie te moi masque bras et tout mais aza ni mabite. Merci. Raissa aza moto koye ko zwa mwa lisolo na ye na pasable tellement pasoli ballon visage ça va street pena ça va là tu bien. Merci. Tellement pasoli ballon. Merci. Kombo na yo âge na raison opasoli ballon. Kombo nanga Vivienne naza na 22 ans eloko na pasoli ballon eza mpona corpulence na ye. Mama wana nga na eza nini aza mokie. Okay. Oui aza mokie et puis nayebi te soki akomi na mwasi mosusu akoki koimpose kata suki wana suki mpe ça ne marche pas mais corpulence na ye edérange nga aza mokie makasi. Merci. Est-ce que soki mwasi alobi okata suki eza mpe eloko koki kosala mpo na ye te nga mpe na nature nasala eloko motema nanga ndenge esala nakosa mpona motu te soki esa eloko te mpo ande biso baafricain to africain na congo deza bongo omona paster en états-unis ya lok so te mais wana eza bango eza bacritère na bango oui teme eza tellement yo nde olobi bongo mpona yo eza bongo mpona ngai nalinga style aza baguno elongi bien mais atai otali ngai bien nga naza ndenge nini na baluka ti yo te sikoyo. Merci. nalinga mpela lipende mpe metondi te nao. Kombo na yo âge na raison pasoli ballon. Kombo langa Monica naza na 23 ans na pasoli ballon parce que ye aza mokie nga mpe aza mokie so mopepe emema biso mbale. aza baguno nzambi mama nga mo mobali mpe na street naleki na bongo na street nga mobali nono oseti ke donc oloba aza bajare basolingaka te nga ti nga mpe te parce que mopepe emema ye bapenga. Ok, merci. Tozonga boye kasi. Ela. Bon, malheureusement, pona yo, ba ballon nyonso tu, ba pasoli yango, mais nalingi na senga merci, na ndenge yo na émission na biso lelo, so na kozo a micro na yo. Et puis les filles, tobetela ye maboko. Merci.